5 morts et une cinquantaine de personnes bazalaki blessées na manifestation au esalamaki mokolo ya lobi na ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Na rubrique na biso ya bitambola tambola ya lelo totuni est-ce que moi ça koki kobuma libala soki ayoki mobali na ye aboti libanda. Wana nde ba sujet oyo toko développer une édition ya KNB News ya mokolo lelo o nazalaka toujours na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Manifestation oyo esalamaki lobi na kati ya ville ya Goma na province ya Nord Kivu ekreaki ba dégâts ebele voire même bato bakufaki bolanda na reportage. Manifestation organisée lundi eleki na Goma chef-lieu ya province ya Nord Kivu pour coexiger départ ya mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO na Mukuse et causaki 5 morts et une cinquantaine de blessés. Bilan ezalaki rendu public na ministre ya communication et médias Patrick Omuyaka Tembe na Twitter mokolo ya lelo mardi 26 juillet. Au moins 5 morts et cinquantaine ya bato o bazwaki ba blessures graves. Abakisaki koloba ke bakozonga na représentant spécial ya secrétaire général ya Nations Unies Kassim Diane na briefing moko spécial na bilan ya bato oyo bakufi na bato oyo bazuba pota pe na biloko oyo ebungi pe akotalisa lisusu conséquence ya ba manifestation ya boye. Alobaki ke bakosala point ya processus ya retrait déjà entamé ya MONUSCO wana ndenge akomaki porte-parole ya gouvernement. To rappeler que ville ya Goma ezalaki na tension moko ya makasi mokolo ya lobi lundi population a manifestaki mpona koexiger retrait ya MONUSCO. Kasi ba événement oyo etiki gouvernement indifférent te ye a condamné l'attaque contre le personnel pe ba installation ya ONU pe alaki que a poursuivre ba auteur ya manifestation oyo Kinshasa et l'équipe partout. Bon message ya gouverneur militaire ya Nord Kivu après manifestation oyo elikaki lobi na ville ya Goma. MONUSCO était venu sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Cela est dû peut-être à la déclaration que nous venons de suivre, nous tous, par le porte-parole de la MONUSCO, ce qui a mis un peu la poudre sous le feu. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que, entre autres, je viens de Goma, la situation est la même. Depuis ce matin, nous venons aussi ensemble, nous avons géré un peu. Depuis hier que nous cessons de lancer un appel au calme pour la population, qu'ils prennent leur mal en patience. Nous n'avons pas droit à faire ça, parce que nous appartenons aussi à la communauté internationale et que la MONUSCO était venue chez nous sur l'invitation de notre gouvernement. S'il y a un avis contraire vis-à-vis de l'appréciation de la MONUSCO, je crois que notre gouvernement va prendre toutes les mesures qui s'imposent. Mais aller faire des actes de vandalisme, de blessures ou de pertes en vie humaine, nous ne gagnons pas à cela. Donc, je rappelle à toute la population gomatracienne et le Nord Kivusien en général de garder le calme, garder leur demande d'être vraiment patient. Moi, je sais que le gouvernement a déjà compris le message et que nous, population, n'avons pas à nous prendre comme ça en charge en s'apprenant aux Nations Unies. Donc, j'appelle tout le monde au retenu, au calme. La police ya ville ya Goma présentaki na presse 30 voleurs au bazo tungisa ville ya Goma pe basengi ba moyen pour basala musala malamu. Avec leur patron, il s'appelle qui celui-ci? Avec leur patron qui est là, Olivier. Il les encadre souvent, puisque c'est dans sa maison on a trouvé tout ce monde avec tous ces biens ici. Et pour vous dire que la police fait son travail, nous n'avons pas l'habitude quand nous avons arrêté vraiment de faire écho dans des médias non plus.
Mais nous pensons le faire cette fois-ci puisque c'est le groupe de soi-disant 40 voleurs avec des motos que vous voyez là-bas. Là où on les a retrouvés, on les a arrêtés à Fort Chabrol avec des motos et tout s'est bien volé par ce groupe. Avec les douilles qui se sont échangés des tirs avec nos patrouilleurs la nuit. C'est vous dire que la police peut encore vous rendre un très bon service lorsque la police a la mobilité. Hier, on nous a appuyés par l'armée avec combien de jeeps? Avec 5 jeeps de l'armée qui nous ont appuyés. Voilà pourquoi nous sommes parvenus à mettre la main sur ces malfrats. Les jeeps les ont suivis à 2h du matin pour mettre la main sur ces gens. Votre police est capable de beaucoup faire. Mais quand la police manque de mobilité, ça pose problème. Voilà que l'armée nous vient hier avec 5 jeeps. Et voilà, nous sommes arrivés quand même à neutraliser ces malfrats. Chaque fois, vous parlez à Goma, 40 volets, 40. Ce sont des jeunes gens et qui restent à Kitoukou. Pour certains à Yimbi. Voilà un peu cet échantillon. Que vous puissiez en relayer auprès de la population qu'ils comprennent que la police est à la trousse des malfaiteurs. Pas penser que la police coalise avec les malfaiteurs, pas du tout. Un policier de l'État, il est là pour sécuriser la population et c'est bien. La population doit nous aider par des informations. Puis ces gens ne restent pas au ciel non plus. Ces gens restent avec vous à la cité. Ils sont voisins. Mais quand leur mouvement est suspect, la population doit nous dire. Les voisins et les autres doivent nous dire, nous la police on saura remonter. Mais quand la population aussi reste muette, et quand ils mettent des forfaits, ça se marque que la population commence à parler. Comprenez un peu. Hein? Les policiers tels qu'ils sont, j'ai toujours dit, c'est avec l'appui de la population, le concours de la population, que la police paie beaucoup. Puisque 80% des informations que nous recevons nous viennent de la population. Autrement, une population qui ne donne pas d'informations, ça devient compliqué. La police travaillera à l'aveuglette. Voilà un peu ce que j'ai toujours dit. Que la population puisse, pour sa propre sécurité aussi, nous dénoncer les gens au mouvement suspect. Beltesco a déjà dans le marché macaroni roni pour le peuple congolais balia kitoko yango ezotekama partout pe na ba prix moko abordable. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco atieli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te Tolobi Kinshasa eleki partout. Mwasi akoki koboma libala soki mobali na ya boti libanda wande question etunamaki mokolo ya lelo na KNB News ko nde peuple congolais ba réagisaki à la micro ya Sarah Mawete. 105 adultère ezalaki na caractère moko péremptoire, c'est-à-dire ezalaki automatiquement cause ya divorce. Kasi depuis loi ya 11 juillet 1965, adultère et perdant caractère nango péremptoire,
ezalaka lisusu cause ya divorce te. Kasi epa mibali mosusu kutu neti bazwela yango diplôme akokaka kozala na mwasi moko te, amona mwasi te na nzela ifo abenga. Kasi ya pasi pe mawa eza na ba oyo bakomaka ntina point ya kobota libanda aussi longtemps ki aza na mwasi na ye esa bala. Soki ekutani na mwasi oyo aza na maîtrise akosupporte, kasi basi oyo bakoka kosupporte choc te, nde tomonaka basi mingi babomaka mabala. Yango magazine KNB News ekitisaki micro na terrain mpona kotuna bakinois, est-ce que soki mobali aboti libanda mwasi il faut aboma libala? Bon, pas forcément, on sait que l'erreur est humaine. Erreur mobali okoki kokommettre, mwasi pe akoki kokommettre yango. Moi soki abota libanda eza beaucoup plus péché na société où eza à vocation chrétienne, parce que na ba chrétien mwasi moko mobali moko bala mwasi moko, alors que soki eza na société où eza musulmane ou islamique, donc kobala basi kobota na basi mibali to misoto mine eza nango problème te, alors comme le soum, parce que tango ba yokanaki ke no bazo sinir babo yoka ke no ngaka kande mobali na yo kande mwasi na ngai, mais ndenge ke libanda quand même à commettre une erreur, mais comme on dit l'erreur est humaine. Soki osai lisumu ou commettre une infraction et que au sengi bolimisi au décider ya ko renoncer ya ko revenir lisumu na yango te, dans ce cas là osa pardonner, mais au revenir na yango te si na pe ko libala place wana izati, donc fallait bazala kaka, parce que moi je peux commettre na bien même que na société chrétienne. So les seuls péchés on peut permettre que non babala ne ba kabwana ezande kaka péché yango ya adultère wana, mais bible pe si ouverture que soki o se sentir lésé wana amoni que non te na kolimisa alimisi na ye, so amoni que non na kolimisa te to kabwana sani ba kabwani, mais en soi pour moi sur en termes de pourcentage na ko pesa pardon nini portion moko ata ya 70%. Conseil ezaka ke libala soki eza yo ezaka ya yo, eloko moko te na eloko na mokili oyo ezalaka eza facile, nyonso ezalaka pasi, nyonso don ezalaka kobunda. Soki olingaka moto olingaka okotikaka te mbala moko, berere ezalaka toza na mokili biso nyonso tosalaka berere, moto azanga erreur na mokili aza te, biso nyonso toza na berere tosalaka berere. Soki eza ke odécouvrir mobali na boti libanda eza yango te ke osala opanza libala, pesa mobali conseil elembaka mutu te, conseil elembaka mutu soki mutu akufi nde tobia mpona mutu oyo esili. Conseil elembaka mutu te, conseil koloba opesi pe ba oyo bagima oyo esengake ayoka to alanda yo po ovanda pe na libala na obien. Ata ba mama tanga kala ti bavana mabala bamona pe baminda ti babokola babiso ba otokola bayaya bazali bamona pe bamakambo eza ba réalité, mais bandima ki bavanda po ezaka nzela mo ato bomi libala bisiko bomi wana bisiko kende osaka na poso bala ti tamso okuta eza le plus pire koleka wana eza pasi makasi soki mobali ake kolinga libanda elobaka ke babuma libala, mais tebi bien que libala po ebomwana il faut kaka na ikobo wana, mais ceux qui pardon etamboli donc nyake kolimbisa, il faut kolimbisa soko olimbisi molongani na yo ekozala bien, mais so ekomi donc momesano wande problème mosusu okolimbisa mutu mbala moko mbala mibale, mais comme habitude te, mais ce n'est pas autorisé kaka soki mobali akei kobala mwasi mosusu libanda soit kolibota libanda koboya non. Et en plus bandeko na biso ya mibali soki eza boyokani entre mobali na mwasi na ye bo basi mosusu bazalaka abotaka te, mais aza femme mariée soki amoni ke mobali aza kaka pressé aza na envie abota bakosolola bayokani bango mibale mama na bala yo mpona kopesanga bana, mais vu que ozopesanga bana te est-ce que oko autoriser ngana kende kobota libanda, mais c'est par là ce qui moi c'est autoriser ye autoriser te papa kende kaka kobota libanda, mais ya biso sali ekufa te voilà ça va, mais ceux qui mobala ke ko sala ko tricher de ben bato afocha fa bengaka akay ko tricher libanda
moi c'est ayoko apprendre que mobali a triché libanda akokosenga pardon toyebi ke esalaka mpasi koyoka to mpe komona ke mobali na yo ya ndako aboti libanda yango elingi kolasaka ye mpenza atrompaka yo kasi lokola nzambe abimisi misala na ye na mpwasa mwasi ya mayele akofandisa mobali na ye akopose bakondition na ye ndakisa kozwa mwana wana mpo na kokata relation na mama na ye kasi koboma libala mpo mobali aboti libanda yango eza nango solution te ebele na ngunga oyo baza na bajeune de prière mpo na kosenga nzambe atindela ye ata mobali wana kaka infidèle oyo ozomboya Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Baignon Sobolandaki KNB News ya Mokola lelo kasi na PSP. Merci na équipe technique on a sima caméra tozaki bon na Hervé Zaka ezalaki na coordination ya Jimmy Mukelichi Manga pe na supervision ya Messi Jojo Lukoji. Kana bino tokutani Mokola ezali koya kasi na souhaiter bino kimena mabota na bino. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino